Votez Fachi, votez Béton, votez Moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamukang, Sutukang, Gulumato, Ebisaki Bino Boro Sangana Pobo Luka Botombo la Fachi Boro Kuteli Bandati Nakati toujours bé. Boto ande MDG mafuta sikanza mona papa mbole nga bino bandi on a cadre actualité to les sous par rapport à makelele oezo tambola na réseaux sociaux bino boyebi congolais soit azui likambo et que ezongi affaire nana ketchup ex ya fait rigola bandi obiso to sala ba analyse hein quand na bisa bino moi je fais jamais des analyses bidons et ce n'est oloba se ya oloba ezali et faire fali baza ba artiste ba artiste et congolais au baosa la fierté en mboka et par rapport à la culture en mboka, donc ce sont nos frères. Alors ceux qui likambo ya koloba ezali oyo bato tirer instruction, pourquoi pas en parler quand on a bisa bino tolobelaka nyonso mais to conseillaka et beaucoup de gens apprécient, beaucoup de gens bazoko tirer instruction, beaucoup de gens bazoko apprécier mosalo to kosala toyaki bandeko po tomeka kosolola par rapport à likambo oyo ndenge ezosala makelele eke ezongi. C'est quoi la problématique? Bagaulois certainement bagaulois babimisi vidéo moko. Déjà avant de commencer, je ne suis pas gauloise ni Wario. Je connais Fer et je connais Fali. Comme je viens de vous le dire, ce sont nos frères. Obaosa la fierté en boka et je les aime bien. Et voilà. Donc dans mon coup, c'est tout ce que je peux dire. Ce qui fait à sali lo malamu torolobela de même ce fallait à sali torolobela so pe basali mabe torolobela pour ka topé sa conseil ni pour ni contre likambo za nini ba golo babimisi concert moko ya faire ya bane 90 et quelque tant azaki na wenge abwakaki nana ketchup buya zakata nana ketchup buya zakata na uti komona yango na page moko na Facebook bon a trouvé l'angle important ya kotia yango te et ce qui est vrai bato ebele ba certainement ba golo ba moni yango certainement ba wario pe ba moni yango et na lobi boy bandeko ba congolais eza mabete olinga moto mais croyez-moi fanatisme ya ba congolais ekomi koleka et puis ezokozwa ba tournir mosusu ok na ba valeur bato bakomi ko bafouer bato bazoko koyeba susu te ko ça la part des choses na osala émission moko sur Mama FR ndenge ba fingi Mama FR rigola en tout cas ma mission tambola inga et yango na utoloba ake bato mosusu likola fanatisme ba valeur moko bandeko surtout biso ba bantu tozala nango bato bako perdre ba valeur wana émission wana na tia entre parenthèses na roya nango bandeko ki fanatisme ya ba congolais ekomi kokoma idolâtrie. Or l'idolâtrie est un péché. Bato bele ba rozanga bokonza likolo ka rapport akomisaka faire nzambe na ye ka rapport akomisaka fali nzambe na ye et c'est trop dangereux niveau ba mambo ezo okendele toyebi ke na kokumisa motu ba délire ezanga nango te tozonga na likambo ya libanga na lobi bana basi nyonso o ba musicien babwakaka basi tu o kofi abwaka to pe abwaka alala bango to alala na bango wana ya motuna basi nyonso wera abwaka na carrière na ye to jibe to ye fali to ye fere balala bango tozala batuko tozala bomoto soki fere abwakaka nana ketchup na bane je sais pas nona combien ne bozolo bana nde elingi koloba keno nana zalaka ex affaire. Qu'est-ce qui prouve que nana zalaka ex affaire kapa boake libanga soki eza ndenge wana de seke basi nyonso bamisie babwakaka balalaka basi wana bozala pe amo mayeleko et pour mona moto alobela makambo azosala ba analyse makambo mokolo neti tata mona moto mona penza na page oyo azolobela likambo ya concert wana abandeli côté wana boyoki nana ketchup buya zakata boyoki to boyoki te mokolo akoza même mokolo affaire wana na fali
tata mukolo aza na bana kozala ba 50 ans mais eza mama mingi eza soni mambo bomona ngo epa ba congolais nulle part ailleurs mamba kosala eza ebele mboka ezokufa poto ebebi baninga bazotya mayele mpo baluka koma te eske bakoinvestir lobi bazongazonga na bamboka me bato oka mutu journée momi bavandeli ni mambo ezanga ntina avandeli ni analyse ya fere na kofi soki ya fali avandeli na ye kiwario na kigolwa me mokolo eza mawa mingi nde biloko ezokoendormir peuple. Close the door please, close the door, I'm recording, close the door. Les amis, excusez-moi. No, let me finish first, I'm coming. Moi, je suis surprenant dans la chambre. Bobo, close the door, please. I'm recording. And this is no yours. It's too big. Can't you see it's too big? No, it's not too big. Bandeko, je disais que les amis en Sony, il faut tout bimala buzoba. Il faut tout tika makambo. Ça n'honore pas. Ils ont honoré te kolinga mutoya mabete kokumisa mutoya mabete, mais vous en faites de trop. Pas jusqu'à là quand même, pas jusqu'à ce niveau. Hein? Ah, mais franchement, c'est vraiment une honte. Et le Baba Kassaïen, ça c'est une honte ça, pour les Congolais. Et puis, mingi boka, mingi bana mibali, hein? Bien que na bana basipe, bana baso ba finga na basi ba rando. Et puis bana baso na c'est normal, hein? Baza ba femme libre. Bana basi moso landeli baza na ba mibali te. Et na ba craquage à poto, en fait, bref. Et c'est triste. Bande koto changer, hein? Parce que na balolenga boye et ozala mamingi ozala pasi. To kende muliboso te. Yango na vie, y a que la musique. Na Congo mamusu ezala raté, y a que la musique. Hein? Quelque part, on est ba combattre bazali na moi raison, hein? Hein? Musique même distraction, musique ezobo sonisa batu mamusu ya vie. Mais non, eza mabete. Diversité eza mabete. Il faut qu'on se divertir. Mais franchement, ba modèle ba Congolais bazo komemela marambo. Oh sonane. Oh azala ex ya faire. Oh sur base de quoi? Sur boire ya libanga elingi lo baza. Sur tout faire mo muta fungole munoro lo babilo boya peut-être de comprendre. Mais ako lo bango peta ko sala ngo tata soki ezaki solo talara esa bien te. Mais article robeta li solo anate. Nana déjà savoir que bazali ba fille ba milliers. Nana Ketchup tout le monde le sait. Pour déjà poser la fille, moi, ba musicien ba bois kakayo. Oza muto millier. Bah, il paraîtra que la peine la famille moro moi ba ba dede ba ndeko monana. A fille ya bandal. Tobi déjà bandal les ba millier moro déjà ya baloyenge. Mais c'est tout à fait normal ba musicien ba embaye, c'est tout à fait normal ba musicien ba bois kaye, c'est tout à fait normal. Siko lelo komiono azala ex affaire rigola. Ah mais franchement, on a nyoso rapport matisa ba wario mafuta. Pona ko matisa fali mafuta bino bo bomisa fali na AVC moko mususu bino kuna bolo bake ke makosi sa oza mwana yori mabe bazelo ngona tata mboko non mais franchement soit les gars mutu musula Congolais te ba Congolais basa kindoki ngaye les amis nazo seka mais croyez-moi, eza mambo mawa. Ya mambo mawa. Biso modèle tomo memela makambo. Mindele bazala pe na ba artiste balinga ba artiste na bango ba supporter ba soutenir ba artiste na bango mais ba bassesse eza ba bassesse eza vraiment ba bassesse ya ba niveau pende assez makasi. Mais ba bassesse aboye les amis to vandi na bambo ka mindele to mona biloko aboye te. To mona ngo to ka mindele ba vandeli na bango kaka ba beta lisolo ya Elton John na soki ya nani na soki ya nini et puis eko matina niveau rivalité rivalité et ça se comprend kuto eko matina na niveau ya kokoma ya binemi mais pardon ça craint hein? Tina niveau ko inana ya ko sala na même mabe mais non cher Congolais to bima la distraction ko chaque chose a son temps pour chuter, il y a un temps pour tout, dit la Bible, il y a un temps pour manger. Il y a aussi un temps pour travailler, ok? Et moment aussi que zalara, moment il y a réflexion, zalara, moment mawapé, zalara, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais les Congolais, boye ba suko ça la part des choses étaient. Donc nous sommes comme dans le théâtre, le bas vient bosso. Et collègue Nemale Magnon César théâtre, mais il avait raison. Nemale Makei parlement, il y a qui comme ça parlement et comédie. Les lois azar pitatawana. Et les Congolais
Les Congolais bakomisinion au théâtre. Bakomisinion au théâtre donc par des choses à la souté na vignon ce comment nango ko ba ventir et puis bat bako lekisa bango na mambo ezo motuya te ezo futa te ezo salelo te ezo peselo te pendant que baza ba responsable ba père de famille ba mama ya bana il faut basala ba vaquer na ba mamusu na ba occupation mususu oh lobi peut-être quoi apporter bango quelque chose on va répéter mutu penza a BBC toute une journée avant de neka analyse ya Firene a fallu ah et puis après on vous donne combien, on vous paye combien pour nous aller voir to Gaulois et boko lako et puis au les à la table bana moi mike bat bossa biloko na mikolo OK non so balobi alongo la bilamba bon mona suka pembe partout mais attendez boza batuko franchement c'était ça mon petit conseil hein apport na nga yango na ba mamu na bino ya ba musique niveau bo memelango vraiment et comment ça sonne pardon abonnez-vous massivement. Et des bonnes choses à vous. Je vous aime, merci. Au revoir. Katouka Mbadi, c'est quoi ça? Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilamba. F Soso Lamuka Sutuka Nguluma to ebisaki bino boro sangana po boluka botombola Fachi boro kuta libanda tina kati toujours béton. Pas te voter. Ah, Fachi béton. 5 mandats. Votons Fachi. Les amis, votons Fachi. Votons béton. Les grands journalistes sont rendus là. Votons béton. Fongole, fongola misu. Nalobi fongola misu. Zomona to zomona te. Zoyeba te zoyeba te. Anissa Malamu. Prophétie qui le 5e président ozomona misala natuni banda Congo banda maternité gratuite enseignement gratuit yosi oyoka boye yosi omona makambo boye fongola miso olanda basorodio mote bazopola bazondima te Fachi umela oleki bango tala mboka ndenge ezobonga Allemagne d'Afrique. Fachi Oumela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Moellon na yoki. Béton à béton. Béton à béton. Yanga manga. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Akoma moellon. Moellon na moellon. Moellon à moellon, Tchassam, Équateur, Grand Kassai, Ituri, Katanga, Sankourou, Bandundu, Congo Central, Lomami, Kivu, Mongali, Akongo, Maindombe, béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, moellon à moellon, moellon à moellon, béton à béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, moellon à moellon, moellon à moellon. Ça c'est la voix des coachs, la grande diaspora UK. Béton Oumela.